Vérité universelle qui m'a la bota na bio. Bienvenue dans votre émission Tovan de Lango présentée par votre humble servante Falon Tetila, à qui je vous salue énormément. Bambo Tebele sous na maître John Sima ou mon boss Walobi. Aujourd'hui nous allons entretenir par rapport à un sujet d'actualité à Mokolo Lelo. À rapport à masque Mokolo Lelo déjà est comme qui obligatoire. Et comme obligatoire ceux qui population to peuple à un masque était bako kangapé bako foutse amende il y a 5000 francs et peloko yango et créé penza murmure entre population et nabakonzi et balba qui est bon vraiment même Africa si possible ko quitter sur le terrain pour que on va causer impression na biso et lelo penza na comme mabino sur le terrain boyo kandenge nini population ko réagir pendenge nini ba komi batela par rapport il y a ba port de masque. Est-ce que parce que d'autres gens sont encore ignorants que la maladie COVID-19 existe, le coronavirus 19 existe, parce que si les lots bamoni bakamo côté oyo eza confirmé bakoyo kakara ke 300 et quelques cas, 359 cas, koto 28 décès, 32 guéris, mais peuple congolais bien za mutu moko tembe ya lingara amona po anzima. Donc mingi bakomi penza bako sa confiance kaka na ba masque parce que comme obligatoire mais bako ki ma maladie parce que babi mama Afrika lobela biso il fallait bala ki sa biso bipa iwapi batu wana bazo kufa nde to moni na ba pays d'Europe basala ki bala ki si batunde bako kota na ndenge batu bako kufa na ba maladie yango côté mususu na ngamba population bako kanisa que eza jeu politique corona ezate mais nous vous signalons bel et bien congolais tika tembe corona et zali et par là nous allons vous amener sur les liens total et longo na bino ndenge nini penza mesure o ezwamaki na ba autorité congolaise par rapport à apport et l'obligation ya masque boyoka ba impression ya moko na moko tolanda. Ouais, mbote madame la journaliste éternelle toujours. Bon nga nazali bato ezana baye bingai komo na ngai Skriol Mampuya, naza sénateur ya bana lemba, batu bayebi ngai pa ya dakumuda, na tamboli par-ci par-là, et Mikolo naza pas les coqs chantent vraiment, na komba musique babenga ngai super sénat, donc c'est un peu ça. Les super sénat, rapport à masque est comme obligatoire, Castomoni au sali Cantonini, pourquoi ne pas porter le masque médical? Bon, c'est que moi je pourrais dire d'abord difficulté et souffrance, mais en Congo tout souffrir. Ma bé ou côté na Congo ou le tozo benga coronavirus. Eza makambo biloko mususu nazoyo kalazolo ba ke l'état peuple congolais arobando kangelango. Eza blo mususu bakangaka te. Mboka na biso tozo vivre na ba conditions moko ya pasi. Tout d'abord kisina ya corona nan to suite gouvernement bo mona likambo po ba congolais balobaka botala mais oyo ngana koloba bo mona likambo ezoleka na Congo. Et le lokola ba masque oyo bomoni ba congolais ba komi les loko fabriqués même indele ba se kabiso congolais kozomwa ndamba liputa akati abombi ou asali masque est-ce que liputa wana ya bombe lango masque ezana ba kisi nango batie na kati ndenge mundela zo salela tolo bakana na mundele nan d'abord to pesa exemple mindelo lelo gouvernement la biso azolanda o mundela zoloba gouvernement la biso salama na ndenge na yo Congolais azo souffrir makasi 500 francs na yozo monango moyenne 0 alors moyenne 0 te 500 francs na egosomba de mapa egosomba na mwana biscuit médical 2500 ba bloko moko boy vraiment ba masque wana ngana yebi na betaki tour na Brazza va bakangana no frontière na betaki tour na Brazza na cadre ma musique eza biloko moko tozo benga gratos tant tozo benga gratos eza biloko moko bazako kabayango pourquoi biso na Congo lokola ba masque bako makote ki la biso ngo
mutu na mutu pe azoteka na prix na ye oyo azoteka 500 francs ou azoteka 1000 francs baterre bazwaka shida te bazwi shida batonga maputa le 8 mars bakomi kotonga sur maputa le 8 mars eleki tokomi na mois d'avril bakomi kosala bakitendi ya pambo babwakaka oyo bataye babwakaka bakomi kozwa yango asombi elastique eza na valeur ya 50 300 francs o asali masque oyo osali mutu aliputa wana est-ce que eza infectionné batie yango kisi mundela zolata masque eza bien entretenu eza na kisi eza na respiration mais peuple congolais bazo faire souffrir peuple congolais basi bakangi yo zolo bakangi yo na munoko respiration eza te bakoki koboma yo est-ce que ndenge okangi zolo kangi munoko wana yango neza kisa virus yango longo policier bakanga yo pona masque policier ebandi lelo nazoyoka 5000 amende policier yo moko na ndako ndokuna matembela kolia pasi yo ke nokanga peuple congolais pona eloko moko donc ezata na rapporte na mambamboka na mambo ya virus na biso pardon o 5000 amende nango ya nini ngala msusu na bima na ndako buele msusu natiki mo kolia tant qu'artiste mais fufu ezate fona luka na 5000 wana oyo okanga nga ya mandu wana yango ko kolesa libota nanga quand même la msusu el moko be peuple congolais to resonaka makambango bakonza mboka botala makambo bato bazosala ngo na sentiment na bango ou bien bazosala ngo mibeko euti likolo po toyoti mibeko munene utaka likolo ezalaka na mibeko ya nzambe eza epeza minute mibeko ya mokonzi na biso mboka Antoine Félix Tshisekedi après deux troisième mibeko ezalaka Chantini Ngobila après ba général Kasongo bozana botala likambo bani bandosala bakokanga bango ba masque na problème nini vraiment ezalaka te merci beaucoup madame la journaliste tout le monde est vraiment peuple congolais ciao Mbote akomona Fabrice makambo bandi lelo za masque te 5000 francs mais tomonio te tu carrément mama teti pola ozanga ti yo bule bato biso teti la bawo pola ozanga yango ala yo mona population yango ndenge bakende pola ba masque ala eza yango bien mais eza étouffement pola nano un an ndenge eza na tospiraka ntoki na biso ala le tospire na oyo ya biso ya munoko po munoko na lepolaka avant mutu akufa munoko epola siko yo obombi bongo obombi gaz ala ezobima te na gaz ya libanda ezonga lisu na kati eprovoke nini eprovoke oyo makambo ebele oyoka oyo maladi ya asthme oyoka oyo maladi ya carie dentaire à travers ya biloko wala yango na aloba boye donc mokonzi fo aluka moye abongisela peuple congolais na po basouffrir tosouffrir na nzala bo tosouffrir sur la bagaz oyo ya okangaka mpe banini omona te peuple azokemba kaka maladi ezali bato bazokufa yango batieke bato base protéger oui nayebi maladi ezali bon na préféré mpe toleki ebele na Congo malamu tokufa kaka bato dimine mpe nano na Congo monde entier ezoboma monde entier yokaleka Congo bakufa te mama eza mpona bato bongo siko oyo abela asthme siko so alati yango eske okapena supporte banda akenda otikinga sani bon kati ya motema moto oyeba te bapolisier basala mosala na bango balobi bakanga oyo bamona afuti amani siko tolobani. Merci beaucoup Ndeko. Tout le monde a un apport à masque le commis obligatoire mais tout le monde est comme sous bazar en côté et le pensa mi be que la police va sécuriser aux masque est amende à 5000 francs. Bon en tout cas le qu'on a aussi la Konzamboka message panzana makasi pour à travers le monde entier. Le pays où ils sont contaminés, le peuple a suffisamment de makambote. Donc, on va douter. Mais en réalité, en Afrique, nous avons 54 pays, 52 pays sont contaminés. Sauf 2 pays, comme là, les autos. Ma maladie est ali. L'infection, donc, ma maladie est ali, tout ça la conséquent. Avec un message dans une langue différente. Est-ce que, pour en français, le peuple va comprendre vos messages. Le monde, l'autre monde a 174 000 morts pour le monde. Donc, biso so malade bano attaquer biso tout simplement na système sanitaire à Mabé donc tokosila donc c'est une manière de se protéger mais gouverneur l'andré gouverneur a le même fabriquer même lamba de façon à protéger pour tous aller le côté message même besoin de divulguer message ils ont pas prêter plein besoin douter jusque là or que nous sommes dans le 21e siècle
Na Kinshasa, ils ont douté l'information. Et bien, on va à l'intérieur. Non, ils ont fait information. L'information au monde entier sur ce qui s'est passé. Nous avons 350 cas, 25 morts. La maladie existe. Il faut que le gouvernement a renforcé le peuple. Le peuple a douté, a débattu. Donc, sinon, tu es danger. En Afrique, ceux qui sont malades de côté, nous avons un système sanitaire, nous avons un respirateur, moyens de aussi les belés. C'est une manière de se protéger. Pour protéger la population, donc le peuple a rigueur, la police a rigueur et façon que nous à se protéger. Exiger rapport il y a masque mais autre monde ça médical bon ils ont manquement ya moyen na mboka na biso kuna kutu tuzana kutu do musika ba comprendre no biso nanu likambo bateli biso ya 3 personnes ya transport carabinier za likolo transport za na C dollar pe likolo tidie tozo kumba mutu moko na batu 3 personnes à taxi na 1400 parce que 1400 tout ce message na combien il s'est sur 2000 le bagaba 2150 na 1 litre parce que beta machine yo zo kumba mutu na 1400 là ça va comprendre biso ya batu o ba le 3 personnes si oui voilà des alliés ba yo ki la biso biso ba chauffeur tout retrouver tous ont retrouvé les locaux mon côté n'a pas collé mituka n'a pas chauffeur tous ont retrouvé les locaux côté c'est mieux mutua et bi ka côté la transport bazo ça musala normal yemoko à se protéger abi kenzo côté la kata mutuka il faut la protéger na ndenge peut-être na place on a qui ne donne ko vandela mais ba bombe la pseudo ne misala ba mo kuna ba to vivre bien. Merci. Ok, maman, la suite. Mbote. Tout le monde a un masque médical, vraiment. Donc, l'accès aux a beaucoup de moyens parce que tout le monde a un masque médical. Bon, on a comme on a mon masque médical, on a opérateur à Bras-Congo, on va faire tout un compte à boulot. Bras-Congo, quand même, a distribué. Bras-Congo a distribué un masque. Nous sommes un masque. Maintenant, qui lobby la TV, il faut qu'on a Bras-Congo à Bralima. Bakanga pour emboîter comme masanga baba mususu bateka na bapuzu omona na mulangi na se musu mulangi na mesa ozako boma bato biso to ba parents na mwasi na bana so kangi bwa Congo Bralima moyenga na vivre ezate na mito ni na zabwe na otikop na la salaka net babili kamba wa masque amsu wala mbongo so masque te o so bakangi olati masque te ofuta 5000 francs musu bazana mbongo wala te ofuta wala possibilité la te na banda ku banzale za na banda ku bani na biso sikoyo ba diminuer na Bras-Congo ba commencer ndam na tam sous 30 personnes 20 personnes moi ba zo sibino ndaku musale za to vana bandaku oza ko mabato to se ma fuza fati béton ata absolu kambo ba nini mutala ta masque ne mutala sala musala na ye ndeba bi muna mutala à distance à 1 mètre ou à 1 mètre na boulot tala kaka ba diminuer effectivement donc moi to vivre zate bandako batu moi au foot en zate comme boye boye ta so prestataire aza engagé te ala prestataire opérateur obozo bandako vana bandako ko vana ndako wana nini mais mbongo kendi okotani okotelo mote ya sera président Fati Betovma ata absolu kambo merci na soutien mbote mama nga kombo nanga Noé Ntambwa ouais bon mpona nga na bengi yango masque balobi to se protéger ngai temake mbongo eza te emo mobimba yango tosala te zala balobi to se masque olata olia gouvernement ye moko azwa biso en charge apesaka biso ba masque apesi biso ba masque te alobi ke biso population to se prendre en charge yango nde omoni nga na préféré nanga na 250 nanga na sombi Pampex oyebi ke Pampex na nga eleki ba masque oyo balati ya maputo tunanga pwani oyo eza na kisi na kati nde nalati yango boye donc corona wana sera ya kwela sachet eza likolo nde ekweyi ye moko akweyi abambani corona akei akozwanga te ok.
Merci l'équipe technique n'enge bomemi biso penza na terrain pour que to kwa kozwa ba maloba ya moko na moko au peuple congolais vraiment ndenge lolenge kani à réagir. Merci Nabino vraiment et to ko tourne bongo penza quels sont les dispositifs du ministre de la santé topé ministère à santé lengeli boni. Est-ce qu'il faudrait que basa la penza ba campagne à sensibilisation parce que tout le monde batu bakomi kolata na ba masque pour na kokima maladie mais pour est commis obligatoire et tout moni dispositif eza devis à travail donc awa tozana 4 zones de santé tozana Funa tozana Lukunga tozana Chango tozana Moamba donc il faudrait que ba sensibilisation soit ba koka ko engager ba membres moko ba former bango rapidement pour que ba ko sensibiliser population congolaise base à la conscience que COVID-19 ezali topé corona virus 19 ezo ko exister pe ezo boma nangambu ya ministre de la santé to moni penza téléphone parce que bandeko ba ko déplorer bon mona ba image msusu balati ba cache couche auto benga ba pampex misusu balati bitendi misusu balati ba masque approprié ou ils ont un médicament mais la population déplore que ba masque ou ils ont déjà na ba médicament na ba masque médical topé approprié population ko déplorer que ba za penza na possibilité mingi ya resomba ngote parce que masque moko e ko coûter 2500 francs maintenant dans une difficulté au somba lipa ya 500 vous lui amenez un masque pour à se protéger à 2500 et puis masque wana est utilisable qu'une fois ce qui a salé liango et puis na journée pour changer des masques qui vaut 5000 francs pendant temps où il y a confinement la population souffre assez la question sociale d'abord n'est pas résolue et bon aussi ceux qui a eu masque wana par jour 5000 francs aussi longtemps mutaza nyongali pas 200 francs masque coûte à quitter nzali pour tes autres qui mis donc nous colonions reconnaître les sous-soutés. Tant que là ta masque médical à 2500 wana, vous ne voyez pas. Est-ce que ma masque en panne au basali, c'est vraiment le masque approprié? Est-ce qu'il y a un pensant que la population a à la protéger contre le virus COVID-19? Ça reste à vérifier. Nous lançons un appel pathétique aux autorités du pays, au président de la République, au ministère de la Santé, d'essayer un peu de voir les choses, comment ça fonctionne. Parce que la population est trop pauvre. Il n'y a pas tant d'hôpitaux où ils pensent que hôpitaux que ceux qui pour maladie où ils s'aggravaient des sous makasi et qui soigner pe batubabi kamakasi tozan ngote parce que les autorités n'ont pas eu le temps, je ne sais pas, une mauvaise foi de l'autre côté to pendengeni bazwa qui pense tenter à construire hôpitaux baron banda ko se faire soigner na l'étranger. Voilà maintenant où ils qui épidémie le commis à pandémie et continue à RDC la République démocratique du Congo déjà et que ça passe parce que ceux qui n'a pas province sous ce côté donc il y aura beaucoup de morts, que les seigneurs nous viennent au secours. Merci à la réalisation basungi biso penza pour que tout kokota na banda kuna bino na ba bureau na bino bozwa biso partout et là derrière la caméra je vois un travail impeccable à oser. Merci à la coordination, nous voyons maître John Simao et madame Mireille babionde maman Banebele, maman Micheline pardon babionde maman Banebele. Et merci encore la bande de Cognon au soutenir Rabisso. Merci à maman Gabriel Vango depuis France, la maman Pasteur. Et merci à Monsieur Soné Makenze depuis Toulouse, toi qui nous suis. Merci à Mamouné Papouné aussi, le meilleur couple de Toulouse. Merci à notre superviseur Papi et Namusala Ndengezo Salemakaka. Et je pense que pour aujourd'hui, Ngana Bino Foto Kabwana Awa, tout le monde a Nimbalasima.